Sur le plan économique, Bazali est un peuple économiquement fort. Sur le plan militaire, Kolobate. D'ailleurs, même la Deuxième République, Yango, officier Nabiso Mingi, Bazali est formé dans Israël. Je crois que mon Konzambo Kafa Kendeti, il a Wanati à Sur le plan sanitaire, en termes de santé, ils allaient un peuple, ils allaient dans avance macasse en termes il y a santé na bango. Sur le plan agriculture, la technologie, il y a pointe par rapport à l'agriculture. Je crois qu'expertise, il y a Israël, nous en avons besoin que Kokendaka na Égypte. Alors, FMI, ils allaient Babengi Bango, na FMI, la Banque mondiale, l'institution de Bretton Woods. Donc, au coquille qui évolue, avant il faut toujours qu'on soit en contact na institution wana. Et de ce point de vue, FNSD a quelque chose parce que le président Nabiso Azalaki coordonnateur, il y a FMI la Banque mondiale, na deuxième pardon na 1+4, tango ndeko Jean-Pierre Bemba Zalaki, vice-président na Ecofin. Il est Fikiri Azalaki coordonnateur, il y a l'institution de Bretton Woods na Congo. Donc tous allez vraiment d'accord, na contact on a na coordonné contact on a et cause à la bénéfique pour la Congo. Totondio. Donc fait 5 ndula. Motuna ka mokowana. Tata mokonzo ekolo na États-Unis, na mboka Donald Trump. Akutaye na ba juif ou ba américain d'origine juive wana basimbi masolo. Akutani pena bandeko ya FMI. Akotisi na siège bilili ezali to moni biso nyonso to landi. Ekolo na biso eko gagner nini? Sima ya masolo nyonso ndeko fait 5 ndula. Merci ndeko pona mutuna nayo. Il faut voir que l'école n'a pas ya mingi ya gagné parce que banda tozali indépendant. Je pense que depuis Deuxième République, toujours fonctionné toujours dans l'institution au ya Bretton Woods. Même si tout le monde a raté avancement, na Katamboka, je crois qu'ils ont une faute de l'institution en athée. Peut-être qu'ils ont faute de Bissomoko. Tozali na culture, il y a corruption, il y a détournement, il y a bambongo, il y a pillage, il y a richesse, il y a pays, trésor public, il y a commis, il y a des individus. Mais de fonctionnaire na bango, tant qu'on a surtout un problème, bango de batbayara au Sungabiso. Et les relations aux États-Unis, c'est une grande puissance. L'objet autozalaki na deux pôles. Batmoussous Bazali na côté il y a Barus, IRSS. Batmoussous Bazali na côté il y a États-Unis. Même si les lots ils ont sousté, mais ils ont dit caca. Parce que etikali moi guerre froide mon goboé. Ils ont un appel à mis sauté, mais Bazali toujours aligné. Donc il n'y a pas moyen de fonctionner sans cause de soutien et à Batouan. Mais donc on va au santé. Quand on s'est le président maréchal Mobutu, Lobaki Ningwana, Azaki Namaye était bien, il va quitter le Lobaki. Israël, vous avez une coopération na bisonaï. Vous avez une coopération. Mais entre les bateaux, les autres, ils sont occupants, ils sont occupés, ils sont Congo. Ils sont Rwandais, ils sont Ougandais, parce que ils sont bateaux, ils sont nilotiques. Ils ont une valeur devant Israël qui est Bantou. Jamais, sur les problèmes, ils ont privilégié Bisso par rapport à Bango, na côté d'Israël. Il faut battre Bango. Bango, ils considéré que descendant, il y a Bana Oyo, le reine de Saba, à Botakina, na ce qui est Salomon. Alors, Bango, ils ont une position privilégiée na Israël par rapport à Bisso. Il faut battre Bango. Mais du point de vue spirituel, le fait que Mboka la majorité chrétienne,
c'est normal que biso tout tourner vers la terre sainte ndenge makomi ezali koloba soki tozana besoin de retirer la bénédiction. Mais il faut battre pe histoire ndenge ezali. Très bien. Ya nzambe ezali, ya bato pe ezali. Moi point moko na monaki na maloba ya président de la République. Ce qui ça na yango ndeko na États-Unis. Passe ko représenter par parti politique. Et puis ba parti politique mboka mine ba na mboko to ebi yango toujours ba par rapport à politique. Alors yango na ngina na bande na makambo na koloba que na landi ba ndeko musumu ba uti koloba wa. Oui. Ya solo ngam personnellement na ndaki di sukulu ya mokonzi ya mboka tango zalaki na États-Unis justement. Peuple juif, zali peuple moko béni. Moi je suis un chrétien à Pambouama. Na Bible le bami yango na ningina paraphraser. Nous avons Christ. Nous avons Christ bien sûr. Na paraphraser mokonzi ya mboka parce que alobaki yango pe na kati de sukulu na ye. Alobaki yango que non, je bénirai ceux qui te béniront. Après ça il y a une référence biblique. Ça dit ceux qui les lo biso ba congolais to lingi justement tout à la béni parce que il faut que comme mboka il y a aussi une dimension spirituelle de il faut ezala. Donc ceux qui les logement to lingi que non mboka na biso ezala béni, je pense que to lukato bongisa ndenge boti koloba awa relation na biso na peuple juif parce que même devant organisation ndeko mokozambo auto koloba ezali organisation ezali très puissante. Le bien ezali le beaucoup makasi et puis na kationa okomona ke ba baire de fo bazan mingi bazan bazan ni solo ba moyen belé ba fandi sama kam ya kusakana ti et puis sur l'andé bien de ko il faut okomona que non même la plupart ya ba sénateurs américains bazali d'origine juive, ça dit ezali lokomoko oyo ndeko Félix Mokonzi-Mboka a tapé juste pour que akende koluka comment akoki kozwa makoki pour que mboka na biso et bénéficier na makambo oyo peuple juif azali nango na uti koluba wa keno bato ba uti koluba ndeko na biso ba uti koluba wa keno peuple juif azali na avance azali na niveau ya technologie ya makasi développer avancer makasi et ce qui to profiter si manango je pense que to gagner beaucoup plus pour que mboka na biso aussi parce que na minute tout on a besoin que mboka kene liboso pour que to gagner en termes ya relation autocoticienne na bande ko na biso FMI. Bon na bande ko biso juif FMI nga personnellement na CP nango parce que makambo ya FMI oyo ezali makambo très important parce que toza na programme toza presque na programme na FMI yango moni na la talaki na batu oyo ba accompagner ki mokonzi ya mboka équipe wana na monaki ministre de finance de ko sele azalaki na kati pour que toi comment est-ce que tokoki en tout cas kozwa aide ya FMI parce que ndeko FMI tango yakana kati ya mboka on pose un certain nombre de conditions, notamment la bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut que mbongo oyo ça est la voilà, ça dit vous n'allez que dépenser ce que vous êtes en train de kokota na kati ya libena mboka soki bokoli kosala ba excédent budgétaire kolekisama koki oyo BBC donc yango na osepela yango parce que on a fait des polémiques ici ndeko Yves que non le FCC voulait à tout prix bloquer mokonzi ya mboka et pourtant je pense que logique oyo ndeko sele ya kinango c'est la logique on a pour na ko sala que mbongo de la capacité na biso ko kotisa mbongo l'état tam ezali ko sala ezali dépenser faut dépasser ngo en respectant la procédure mbongo l'état ko pas mbatse pour que bato ba bénéficier nango je pense que tozongela makambo ya senko oyo kala mingi te na senko voilà je sais papier okata moto les aka moko wana nini ekolo Congo izo ko gagner na kozongisa relation na biso na ba juif tozonga penza na relation malamu kindeko na tozela nini na FMI awa tata mokonzi ya ekolo ye moko ya mbamaki na siège na bango na solo epana ndeko na ngai bénédiction bengaka bénédiction pour être Félix Tshisekedi moko azali bénédiction ya Nzambe tango akotaki bandeko beles bakangaki même maison Schengen abandi nano na kofungola rappelez bango bapa politique bango wana donc indeko abandi nano na kofungola maison Schengen oyo etiaki vraiment kpokoso bakongolais bakenda na chômage
bachekinga ekanga makambo ebele aye afungoli yango azwi mboka bandeko na ngai batiaki biso na vase clos tosali etu tofungoli kote ya diplomatie tala kaka ndeko besa alobi azali chrétien mais bango bayebaki te ke waya kobeni pepe juif bakutaki mobutu azalaki na lolenge na bango akataki relation bango mpe bakontinue lolenge moko yango moni malédiction elandaki biso esali bafausse commune esali baguerre babeni makambo ebele. Je crois que la bénédiction attire la bénédiction. Alors lelo yo to komi mokonza kutana ki na ba responsable ya pays à Israël oyo ke États-Unis d'Amérique akoki kokata relation na batu nyonso mais qu'on n'a jamais akata po ayebi sekele wana o bande ko na biso pendant 18 ans ba ignoraki yango. Alors ezali déjà ouverture ya malam parce que juif peuple wana Israël baza na technologie ya mokili eza na maboko na bango baza na ba bailleurs de fonds ya mokili ba capitaux baza na capitaux eza na kati ya mboka na bango kaka na souci wana ya président Fachi alingi a fungola vraiment Congo. S'il faut faire de la RDC ce que la France a été il y a de cela 200 ans souci nezali ke to bandanam parce que na ndenge to kutaki mboka nyoso zali priorité mon frère. Alors il faut que ça la hiérarchie de priorité na ndambo ngonga peuple congolais pesa kié nde toza ko bunda ezali vraiment avancer moko munene na CPP bandeko ba ko reconnaître ngo que peuple wana azali peuple moko béni mais bandeko ba misima ba ko boya ngote voilà la ouverture ko fungola et ba sorti na nyos eza ko pesa ba bénéfice belé omoni bandeko na ba otu ko loba ba FMI eza ko talande utilisation ezomolo baye na mosolo yo tchango na libenga baye na mosolo yo tchango na libenga mais sikoyo bango pe baso ba changer bakoya na mosolo ba chepe moto na bango akoya ko la otikelo yango lisusu te à ce qui concerne Sele ya la Guli et na koyebisa ndeko na nga bele siboye toza na bitumba minene il faut na mosolo eza ko kota ekota pe na libenga leta ozomona nde guerre munene wana ndeko na mboko eza ko kotisa mosolo lolenge oyo koki kondima te mais ba circuit oya noir wana eza ko trésor public te bosuka na nzela okomona ke 10 ekoti mais l'état azwi kaka mibale alors yipo siko to bunda nanu kokanga biloko wana na babiloko lutolo bambe lobaka wana ya hémorragie financière wana il faut to boucher yango na ba société déjà to comme reçu très bien parce que tozu mboka ba régie des hommes bon ezokota na libenga ozwi ba go pass ezaki ya mutu ozwi ba sona se paille ozwi ninyo ya poste wana ezaki to kutaki vraiment mboka ekomaki ba particulier. Alors tokomi ko sala tout l'état abana ko zwa mbongo na ye de façon que kaka oyo ezokota ndeko na ngai muza asalaki miracle te tango muza yaki ba miyibi nyonso ba mobuti santa bakimaki ye moko atikaki nyonso na maboko kaka na tamu ke asikotaki wana peuple congolais asepelaki ozoma mais biso tokuti bango tozana bango bakimi te bandeko ya FCC baza babelesi bakimi te bayali wana donc tozana bango mais tozosala tout pour to boucher bamadouceur na nyonso papa nani papa felisaki koyebisa biso bango nde baza bango bayi makambo ebele baki koyebisa biso soki bokangi ya mbongo ekoti soki bokangi ya mbongo ekoti nyonso wana toza koza mpona okaka papa adéclaraka bamédiocre mais yela biso yo oyebi ya administration malamu yela ezo basekele wana bokanga te naza koshite ya koyebisa ndeko jonathan boye donc tomoto azwi ndambu na ye poids politique toza koloba omoni teke ntango ye mpe akokende na ndako bayebi ke na plateau alaki na moto aye nte alaki na moto apepeeza ape esengo netindeko na ngai john depuis abandeki korapele ko baparti na ye naye okangi te ezali parti ya sénateur Dieudonné Alimasi parti nini voilà donc bakorapelaka tout ati ekomesana Pépa aux Amalobando répondre Toton de Toko Bayalisolo. Jonathan Kassongo. Tolandi Bandeko, il y a conférence épiscopale nationale du Congo. Batata Milimo. Basango. Balobi.
là basisi masolo na bango bakangi bilole moté balobi boy otata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali mbula moko na basanza toko kende babeti maboko na gratuité ya enseignement basango babeti maboko na libéralisation ya espace politique Martin Fayulu akobima atamboli abini ayembi bakokanga te bakobeta masasi te lacrymogène bakobeta te babeti maboko mais sika wapi basango basepeli te izo sika ete kitunga ya mama ekotondo te tokolia ya kolia eza penza te tokotondo te libumu kaka nzala basango balobi lisusu kanyaka culture ya kanyaka oyo tolobaki epai babelisi ezali kaka misolo ya leta ya bakongole ekokota na bapoche ya mabenga ya bato me ekosalela ekolo kongo te yo moni makanisi yango ndenge nini na 3 minutes 2 minutes na lombango te 2 photo gérer parce que ya koloba mosusu ezali ya liwa baningi bandeko oyo yaka liboso nde balandaka ce qu'on a juste vient de dire voilà nazoloba boye d'abord na poids politique nazokalme ndeko na ngai okata na UNC sincèrement nalinga kolobela na wetali ngai te mpona mona vraiment c'est trop bas. Je suis un avocat, je suis un évangéliste dans une grande communauté, je suis une personne quand même oyo même na parti na yana bato. Je l'ai dit à la télé parce que soit mon côté qu'on me contredise. Les élites, j'ai amené des avocats, des médecins. Mon président est Ouanga, c'est la télévision, qu'on me contredise. Donc, Jonathan, c'est pas n'importe qui. Simple du candomé. Voilà, je suis vraiment un leader d'opinion. Donc, pas politique, il y a un calme. Donc, Maramoutou, il faut personne. Bachanga, Malobana, Mnoroté, Nadiembela, rien. Tout ce que j'ai, c'est moi, par la grâce de Dieu. Tokena Makambo Itali, Basango. Basango etumbana bango bandakala ezanango bien mais ngai naza mutu ya mibeko nalingaka kokoya mini na baspéculation te tokai basango vérité des urnes tilelo tozela bapreuve tomona yango te. Et quand on dénonce des choses, la moindre des choses, l'église catholique c'est une grande église. Il y a ma sécurité, où il y a une expertise. Donc quand l'église catholique prend une position ou prend position, j'espère que sa position est singulière avec les, comment dirais-je, moi, soubassement moko boye, pour permettre que makambo ezala et sungata ko procureur et sungata ko baye ya luyalu. Parce que makambo ko yiba e bandakala. Il y a un poids politique, comme on dit, moi, je suis moi. Il y a un poids mawatro. Il y a une coalition pour Babenda na Kaka, tout ça, il y a un IDPS, il y a la PPRD. Il y a un Libala contre nature. Alors, ce que les Sangondi, c'est vrai. Tout le monde a dit que les autres ont malokola mayebu. Mais tous les autres. Les autres ont makoki, ou les amis natango boni. Et mingi congolais azamutu moko akenge dilaka to nongaka poto yula kelelonde tozali ko yula boy. Alors quand on voit une personne qui hier azali mutu amakolo lobi azali ko futela bisika songolo pakala papa tala koto moni boye abandi otonganda kwa likolo c'est tout à fait normal ba mituna ke mbongo ane uso mais en tant que mutu amibeko et sengele sukaka wanate et sengele ba preuve ezala on ne peut pas s'arrêter dans la spéculation tant qu'il y a comme une preuve je dois vraiment avoir des réserves pour ne pas prendre une position et la pied qui basango ezaka mutuna moko wana réaction na yo par rapport à maloba ya batata ya milimo na biso. Merci bandanga nzambe panganga mahele pai primo nako ko permettre na zongela mokende ko gérer 2 minutes na lokola kaso ndeko kata lobi poids politique. Moi je pense na biso FNST tolobi boy peuple congolais depuis 1960 tilelo azali orphelin. Oh moi nitike azali orphelin pas sinaye na minyo konaye ezaka kakokoba. Organisation politique, mon côté, à réussir Kolongola peuple n'a pas. À réussir Kolongola pisoli la peuple congolais. Et kozala pas mingi pour nangai, nandi makia parti politique où ils ont la poids et ça la nini. Mais biso FNST to lobakabo. Tous les jeunes, certes, nous sommes un jeune parti, c'est vrai, mais nous avons un petit bilan. Avant d'avoir géré la chose publique, tous en a bilan. Ndenge, je crois, émission que vous allez approprier, peut-être seul, où je parlerai du FNST Ndenge. Mais, en fait,
ce que je dois dire, bisoto loba kaboyi. Sala liboso, loba loba nasima. Donc liboso sala nano, musala. Donc qu'est-ce qu'on a bassé? Quand on dit maillot poids politique, ceux qui partent mounene au sala nini. Aujourd'hui, ndeko UNC au Kata bazali na pouvoir. Bazala qui depuis après accord il y a OUA. Bakota qui déjà na pouvoir ti lelo na évité c'est ndeko Kata ko yibisangai UNC asala ta moi pon moko pour na bandeko bakatsaka. Donc qu'est-ce qu'on a mais FNSD asala. Donc qu'est-ce qu'on a basango? Deuxièmement, tu as un petit parti parce que tu as un parti institutionnel ndeko Dieudonné Fikila Limasi Azali sénateur. Malgré notre jeunesse, nous sommes dans les institutions. Vous êtes déjà sénateur. On a déjà un sénateur. Donc qu'est-ce qu'on a basango? Donc on n'est pas un parti politique. Pendant Basango, j'ai beaucoup de respect na organisation Basango. Ponga moko na lingana za la sango. Et mon ami, na elobelo pena, pena toli ya moko na lingana za la sango mais ezalaki peut-être vocation. Donc tous ala na mwa botosi mingi na Basango. Tango balobi likambo ezaya solo. C'est pas n'importe qui ou ya lobi wana ezali bato yo bazana conscience ya makambo bazoloba. Mais ce que je peux dire, c'est que coalition au pouvoir. Oh, tous allez couper ça. Qu'est-ce qu'on encourage? Tu coupes ça, bango, encouragement, bakende liboso, baké bana sur le plan social. Je répète que le peuple congolais jusqu'aujourd'hui est orphelin et ne restera pas toujours orphelin. Donc, au côté, il faut na biso nyoso pour na kolanda nzela ya bandeko, mon père, to basango pour lobby un jour peuple congolais, un jour petata, le pour la FNSD, pour la biso. Ah, bino vous peuple congolais. Ça c'est bien. Ndeko félicité. Avant lingi koloba loba mingité. Oh kolanda explication na ndoto ya baninga. Bazo lota. Un jour bako m'appelle tata ya biso peuple congolais pour naye depuis 1960 toza ba biso ban éthique. Muto ko responsabilité na biso azate malgré poids politique ya bandeko kata na bandeko belis. Tokei na basango ndeko. Ba mumpe balobi. O balobi ya solo. Tozaka na idée neti ya vérité des urnes au tile l'autre kakasson du solo notre côté kendate. Pona motuna na yo. 2 minutes ndeko lokwa baninga. Na ko yebisa nanu ndeko kata. Ayeba ke soki lelo réussite wana ya zomona. Que makambo mingi zo salama bien. C'est parce que ba congolais mingi nde baza sima ya pouvoir oyo, ba sima pouvoir oyo yango wana ne bazoko yebisa nini tokende côté ni yangana ozo réussite ya okata kakate parce que ya zakuna mais za réussite ya biso ni on salo santel parle bananga azo senga ngai ngana zo loba iloko te na pesa bango donc bato bazo pesa ba idée baza ba congolais belé boye donc ils a ya binote ba bota na katu kuna et il faut yeba que boza de l'ona président Kamere c'est pas n'importe qui na kati ya Congo et sika wana batiaki ye azosala ne mosala. Donc ça veut dire il faudra pas dire que boza orphelin nga ya azoloba donc boza ko se débrouiller et boza na mayele ya bino moko mais tous les Congolais sont là pour que réussite ça. Ce qui est salamité donc vous aurez des comptes à rendre. Donc kindo toke na ba mumpe nazana eloko minga ngoloba te parce que ba mumpe ezali socle ya méritocratie ya excellence na kati ya mboka na biso bambula to bundi na Mobutu awa soutien na biso ezaka na bamipe opposition oyo lelo eza na pouvoir soki bamipe te mais pe bakomi na pouvoir te tomoni awa ndenge nini bamemi biso na conférence na dialogue neni tozokolanda bango na nsima tozokolekisa bango temps ya kosala misala na bango bakomi kaka batata na biso batrouve basolution mpo na problème na biso nazalaka d'accord te soki basali biso remarque mpo na intérêt ya biso moko ya mboka na biso ebonga parce que tomona nanu te bango baye kowela ebonga na biso bato bakuma koloba makambo ezanga ntina bayimanyima bango au contraire nde tozwi baremarque na bango totia yango na mesa totali tosala ndenge nini lokola batata na biso balobi boye bamoni mabe seki eza ya solo tobongisa mais pas koluka so to bando kodiscute na bango critiquer na bango alors que tant tozalaka na opposition tosili pema tokende koluka recours epa na bango
Malobi yokani. Jean-Pierre Belesi. Basango balobi, c'est quoi lobby? Babeti maboko. Avancé ezali. Bolamo ezali, ou tata mokozo ekolo azali, mais mabe ezali pe moi ebele. Kanyaka, Moibi, Congolais akolia te, libumu ezaka polele. Eko koto ata yeso ngone kulusu libumu ezali quand même komona na biso ba Congolais eko sila ka seko sila boy. Malobeze pa na yo olo balano makanisa basango yo monengo le nkani. Ba mumpe. Merci ndeko Yves na mtuna na yo. On répondre na ngona kolisa. J'ai 2 minutes na yo. Moi mise en point kena makambo papier au kata lobaka parce qu'à chaque fois la carte point politique. Oui, non pas politique. Parce que chaque fois l'ingaka a politisé makambo nyoso na plateau nde mabena yango wana parce que en fait Omoni papier au kata, il faut tant que vous ayez un plateau de télévision, qu'il y a un pour au lac qui ne peut pas dire sans tout, soit FCC mais parce que les papiers au kata, les lots, il faut y bango, ce qui les lots ont dans la situation où il y a ça, c'est parce qu'il y avait votre président qui était le coordonnateur principal, ou soit l'ordonnateur principal. Il y a un programme à 100 jours. Oui, par conséquent, c'est Nini et Bimine, ma pour le 100 jours. Il y a des gens qui ont détourné l'argent, le bazar, bazar makala. Donc, tant qu'on a mis la qui s'était que Bino Boza Basantou, Baza Mabé. Ozoyoka. Ngai Sokin n'a pas eu Basango Awa. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que nous vivons à Congo, à Kinshasa. Et toujours liaté. Yango Moni Bané Kolobango, que non, Babanaï comme ça, partout le moyen. Babimsa FCC Mabé. Qui FCC Moutoza. D'accord, Limbisa, le baiser. Oui, Limbisa. On déco Kata Lobby a rappelé histoire. Histoire wana yo zali concerné directement parce que vous avez qui nande ko kabila histoire le bezana no les a kozongela yo mais mabe ya sali pour rappeler kaka oh mabe yo salaki pour kozanga kolia wana uti pa na bino non d'abord histoire les a mabe tant azoba que 18 ans à pouvoir de 2001 à 2018 ça fait 17 ans d'abord ça calcule ça d'abord calcul mabe OK de 2001 à 2018 ça fait 17 ans monsieur. Et 17 ans il y a kimia te que non mboke zalaki na kimia nyoso bino bozu pouvoir mboke zali na kimia yayi toutes les conditions sont réunies pour que le lot to planifie ba plan développement mais ndeko kabila tango za kimboko oyo oui que zalaki déchiqueté vous voyez donc tant que ça la banalise na il faut prendre tout en compte la réalité nyoso ya kata donc les santé parce que les lots bazali déjà poursuivi dans la justice par rapport à Kanyak, par rapport à la gestion, il y a programme 100 jours. Et tu as dit que ordinateur principal à répondre à la question. Au Qatar, ça répond à l'indirect. Mais les Cambodgiens sortis, il y a Basango, Oyoki Maloba. 2 minutes, pourquoi Aïe, va salir 18 ans à pouvoir. Pouvoir le 18 janvier 2001, Batiki pouvoir le 24 janvier 2019. Et Koki 18 ans. Bandeko va aider, on a vu que ça qui littérature. Alors, deuxième chose. Tolérance, on ne peut pas au Qatar. Ils ont un poids politique dans l'UMC. Deuxième, on a quoi eu au moins, il y a tâtonné, coordonnateur, ordonnateur, je vais se situer. Et à la ordonnateur, et à la coordonnateur, comme on a eu. Tolérance, c'est quand de quoi l'oba. Aujourd'hui, il s'est okata maloba. Dès qu'on a vu son Kazadi. Na protégé au loba. Dès qu'on a vu son Kazadi, ou Azali, ami personnel à chef de l'État, ou Azali, conseiller principal et chef de l'État, Azali peut au cas d'AIDPS, a expliqué qu'il c'est lui le coordonnateur et l'ordonnateur. Directeur de cabinet et chef de l'État. Parce que Bandegounazo va travailler pendant 18 ans. Bayebi rôle n'a pas limite, il y a directeur de cabinet. Ce qui a yebi pété, circulaire dans le cabinet et dans la présidence, au-delà de 50 000 $, il faut président Imoko à paraffer. Alors, Nako Kenene Makaba Sango Yamonde Zali. D'accord, Nabasango, Baoti qu'on reconnaître que du point de vue de l'enseignement, Basango avec Ingaï Baebi qui sauver un peuple,
c'est l'informé et le formé. Déjà, ceux qui t'ont reçu côté il y a formation, ils ont malamu. Mais regarde quand on a côté formation, tant que tu as commis ici, Minerva gratis. Moi, dans l'école maternelle, na bobo tu as foutu $1,200. ICC est commis $1,350. Oh, il faut aider dans nos peuples congolais dans la formation. Et Basango, soko keye pa na bango, bazako parvenir ba maman nyoso basala kawana na sous-traitance. Bazako sali sanan na sous-traitance. On pouvait vivre ça ailleurs, sauf. Félicitations, Moussou Sezalibo. Libéralisation et félicitations. Et là, comme Moussou, on a rappelé que Basango Loko Moko, Bango Bazali Ndakise à Josie. Josie, à part Maloba, allez s'équiper. Depuis que tu as dit que bilanga to ezali ya catholique. Okosala ba Kongo ati nyoso. Banger wana ba okaki pe kolonda ole kozaka kana ba prestation de service. Mais nazali sous d'accord na espace politique. Félicitations. Toza ko s'enrichir vite parce que ce n'est pas normal na une année soko kei na TP okonokuta Jama Kabunda avec 3 immeubles basoda bazako ba chinois bazako tongango rapidement. Ba constat ndenge wana ba ki kolobaki no bazako s'enrichir vite mais ezali kamoko isolé. Voilà. Totondi. Bandeko tokoti solo asuka poto suki salelo. Toko longwa plateau sans kolobela ngote bandeko balandi boko mituna ebele na polémique boko landa. Liwa ya général d'armée. Chef d'état-major adjoint en charge du renseignement militaire. À Koufi, to moni ndenge lisolongo est commis récupéré politiquement. On dirait Azaki membre ya parti politique Songolo. Yango ko pesa inquiétude. Polémique yango pona nini. Liksolo aliwa est commis lisolo politique pona nini. Mais pona nini ba onyoso ba waki liboso na kati armée na biso et komaki na polémique na monde politique na degré to kobika lelo. Masolo yangwana. Jonathan Kassongo. Pesa maele na yo 1 minute et demie tout ce qui se passe dans mokolo lelo par rapport à l'isolo. Pour politique, n'a pas quelques information que maman Mida a ton côté victoire. Balaxina ni moi ceux qui a 5 étages. Les ont dit hein, le rumeur. Donc maman Mida, il y a maman Mida. Moi maman Mida est politicienne était. Et pas au Tonga, ceux qui 3 étages na victoire wana. Ezaka balobi. Mais moi je suis juriste sans preuve. Balobi. Netiepe baba. Alors token na point na biso ya ndeko Kaimbi. Ndeko nalobaka ke na mboka na biso oyo mukolo tokoma na poids politique penza solo des personnes équilibrées, des personnes sensées. Débat ça peut me déranger en quoi? Débat kozala s'il vous plaît. Tolérance au kata malobeze pas ça. Ba to déranger ba déranger ngateka mambo lo bon. Eza tonga to élevé hein débat kozala élevé. Un général malheureusement pas ambition na lobakango. On attribue des grades kaka bongo sans méritocratie. Voilà pourquoi même la façon de traiter les dossiers, ça avait beaucoup de légèreté. Un général d'armée. L'armée est apolitique. Voilà. L'armée est républicaine. Très bien. Donc quand vous perdez un général, la moindre des choses, tous les poids politiques, et Sengeli regrettable. Très bien. Que nous avons perdu pas n'importe qui, moto qui gérait hein, renseignement militaire. C'est très stratégique et très sensible. Mais comme les ambo qui ont un poids politique, kuna babeti maboko akufi. To revenger. To perdre kutu, to dénaturer kutu na aspect, il y a humanisme, il y a bon moto. Nous sommes des Africains de surcroît des Congolais. Liwa ya motu, eza liwa we sangisaka. Na bateau randa ko yoka na teta mutu akufi bayaka. Voilà. Mais comment na mutu akufi, général de surcroît, côté babeti munda côté basalibo. Moi pas si monsieur Sezalika na pas si ami balewa non. Poids politique comment général à cause de la kufi, bino bobanda, bino moi iboka batu ubano to ko venger boko venger kazai général ya Kabila na bino Kabila na mboka ekolo Kabila donc ya ekolo non ekolo te oui la tribu oui village quand on parle Kabila donc lingala malamu ekolo tribu voilà Kabila ya kombote ya non ya sénateur invité oui et comme na ndengo wana te siko mona moi liboka batu ba loba ba mi attribuer hein général wana comme neti mutamba eza bien te ils ont bien te donc et Sengela il t'a regretté mais Sengela qui peut interroger à Kofi Ndengenine et je demande que pour une fois
parce que toutes les enquêtes n'ont jamais abouti, la plupart d'entre eux. Cette fois-ci, quand même, ce changement est allé, comme ils ont né à décision, qui a décidé qu'enquête. Est-ce qu'ils allaient pour des raisons sécuritaires, stratégiques, et voyez, papa Liwa, les responsabilités doivent être. Général d'armée, chef d'état-major, chef d'état-major en charge du renseignement militaire. Tout le monde, bino politique, bon récupérer les solons. Et comme il y a Zalaki, il y a Bisso, toko tikate, toko zongisa, toko venger. Mais pour nini, basoda ebele bawaki liboso, tondumzomoni bambonja mabe, ba ndeko colonel nani, Mamadunda la général Baouma. Tout le monde qui bandeko na ba réclamer, qui bondeko na bangona bawai bawai wanate. Mais kaka sikoyo pour nini, comportement ngoyo to biso to moni on est école na biso. Merci Ndeko. Les alibas comportement à déplorer. Armée à la kaya mutumo côté. Armée à la kana coloration tribale to ethnique té. Ndenge Ndeko uta yikoloba armée zali républicaine. Ezali batoyo na esika ya kopesa mpako bango bapesi makila na bango bawa pona ekolo. Alors tango armée comme na ba particularité et comme une connotation tribale et la qui cité armée comme affaiblie, armée comme partisane, armée comme na ba politicien pardon ba soda ba côté na makambo ya politique ndé yango Congo ezali ko s'affaiblir. Alors pour na koloba précisément makambo ya pasi bo ya mutema pasi ya liwa ya Ndeko Delphin ezali mama mingi soki akufi pona mutu soki mutu moko azwaki maboko na ye akeko pesa liwana ndeko ekosala pasi mingi il faut ba enquête sérieuse et salema pour na ba identifier ba coupable pe bazala puni na loi eza malamu te ko supprimer via un homme militaire de surcroît et officier supérieur. Je crois ezali officier général. Oui. Donc eza malamu te ko supprimer via na ye. Ce qui réellement, bandeko bazo ba venger, peut-être qu'ils ont bazana ba information. Ba enquêteur, ba pesa, ba élément on a pas poursuivre ba to ya mabe ou ba bomier, bazana. Mais eloko ya motuya, eloko ya motuya dorénavant balongo la connotation tribale, politique, linguistique na armée. Armée zonga armée ya république. Justement, mais on connaît na France, on connaît les États-Unis. Général à la cana couleur. Armée à l'école équipe nationale. Général Akoufi, école makamba bayi politique, ba récupérer comme alisolo na bango ba ndokana ilana to sala na mabe to zongisa. Mais balobi bazana d'information ya liwa ndeko Delphin. Ba pesa ngo ba enquêteur. Comme ça biso nyoso to yeba nani abomi ndeko fel. Delphin pepo na nini? Liwa na eza ko profiter na nani? Liwa pe ya mukuse ya mbala kata boy pan. Ndeko malobeza. Merci Ndeko, mais bandeko ba lobi ya vanga basi ba lobi déjà annonce na zana eloko mingi ya ko bagisate. Mais na koloba que eloko monene tigani na biso ezali to bundisa médiocrité. Ceux qui to bundisi médiocrité na kati ya mboka ba médiocre ba diminuer. Bato ya mayele, bato ya bazali na ba valeur cardinal, bazali na ba vertu, ba komi ebele. Makambo mingi kolima yango moko. Makambo mingi toujours déplorer les kolima yango moko yo kango pété. So besoin de bakeno mboka mosusu et général azabe kutu azali mutu ya mututé azali ya pesa makila ne pona ekolo et tout ça azana tribute azana province d'origine de tout ça. C'est parce que bango ba bouisa médiocrité, ba médiocre bazali mingi te kona ipana bango. Ah oui, pas de ba médiocrité, ils ont la classe politique. Au moins la mutu aza élevé politiquement, le comportement n'a pas médiocre. Toujours donc c'est la médiocrité. Jean-Pierre Mélissi. Pour la mini, Liwa Ndeko Delphin, tout le monde a un message mingi. Ils allaient bon attribuer na ba cadre, ba haut cadre ya FCC. Monsieur c'est abandé quoi PPRD, ba ko réclamer vengeance, ba ko promettre plutôt vengeance na Liwa Ndeko Baouma. C'est-à-dire que bazana d'information à que nanya Ndeko Delphin Baouma, Ndeko Delphin Kaimbi, excusez-moi, que bazana d'information na ya bato babomi parce que batia on a disposition d'enquêteur pour biso surtout yeba. Oui, merci beaucoup Ndeko Yves, mais je venais de lire un livre
il y a un sénateur Moutinga, à Komaki, la République des inconscients. Oyebi Ndeko Yves, moi je ne peux pas comprendre, ou soit je n'ai jamais vu un Américain, Oyo, à quoi accepter, à quoi admettre qu'un général américain puisse travailler contre les intérêts de l'État américain. Ou soit un Français, Oyo Akundima, que un général français a travaillé contre les intérêts de la République. Ce n'est qu'au Congo, j'ai dit ce n'est qu'au Congo, qu'on peut comprendre ou accepter qu'un général Yamboka a travaillé, n'est-ce pas, contre l'État congolais. C'est le comble de la bêtise. Je vous dis, c'est le comble de la bêtise. Parce que il n'y a aucune nation au monde, je dis il n'y a aucune nation au monde qui va aimer notre pays que nous-mêmes. Il n'y a aucun État, ou soit aucun dirigeant au monde qui va travailler pour les intérêts. Il y a Mokanabiso. Il y a que nous-mêmes qui travailler pour Mokanabiso. Yango nous interpellé, Bakonzi Mboka, qu'on ne peut pas sacrifier nos généraux, je dis bien nos généraux, pour les intérêts étrangers. Je pèse bien mes mots, mon cher ami. On ne peut pas sacrifier nos généraux pour nos intérêts. Parce qu'on a sacrifié. Parce qu'on a dit que non, Ndeko Delphin Kaimbi, qui sous action, il y a l'Américain, il y a l'Union européenne. Je ne vois pas. Il y a un que non. Enquête est déjà mise en place. Très bien. Mais il est important que le biso congolais tout protéger ya biso, ba valeur ya biso pour que basala musala pour Joseph Papi Okata. Récupération politicienne. Na loi générale. Au cadre, na kati armée, il y a niveau na yewan. Au moment où le parti politique bino ay politique n'est beaucoup mieux boyé. Au azaki ya biso to ko venger pe. Biso sur le aspect wana récupération politicienne na loi ya mutu. Oyo azwaka formation na misolo ba congolais. Il y a république était pour la formation na pour servir école na. Les le commis compromettre ba menace ndenge wana pour na mutu azako servir école. Je crois que il peut faire comme un livre au-delà de la médiocrité. Oh! Ah, mais comme tu as le Nakosenga, au-delà de la médiocrité. Na bande konabiso ya FCC, ba épargner biso na théâtre, ya komanda ko réclamer mort d'un vaillant combattant congolais général. Nakosenga na bandeko na biso nakosenga mpe na bandeko na biso ya IDPS baépargne mpe biso na bameme scénario ya koloba ke toza tokodéfendre bamagistrat na biso ntina suka. Donc c'est-à-dire bamagistrat baza ekolo bamilitaire baza mpe ya ekolo. Biso touti na école ya Vital Kamerhe, ami personnel ya Kabila, créateur ya PPRD, directeur ya campagne ya Kabila et président de l'Assemblée nationale, n'a parcours ya Kabila, tout ce qu'il a causé comme mort, Batirala Kotanga Vital Kamerhe. De la même manière, tous les autres travaillent na président Fachi, to lobby pardon et réconciliation. Très bien. Première des choses, les alaki, to kangi ba mouroir nyoso, oh ya demiap, na ya ba aner, 23 services affiliés pour la cause et la torture. Yango wana nde ba meke baza ko pourchasser bango biso tango to komaki to kangi yango. Alors to ko sanga pe na ministre intérieur a instruit batoné à DGM to lingi so ba théâtre wana te ba chasse à l'homme. Toza na moment chasse à la sorcière. Toza na moment ya ko construire mboka na biso. Parce que nyoso ezo le cadissation toza na tamuke ototikali par rapport na o nyoso bandeko ba détruire ki yango toki ko construire kaka yango na kimia. Très bien. Voilà. Pona yo to sukisi. Bandeko na toni bino ndenge boyaki. Moyen besoin mot de la fin ça a été aussi singonga nyoso me moto lo ni mwa mingi. Nzambe azolo kumu, Nzambe pesa bwanya pe mayele. Na bakambi batela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour yenda za ko porter couleur nationale, yenda ko engager biso nyonso. Nzambe zalane ko le Congo, bandeko to pesa ni mbote to kotana ni ko lobeza koya.